tobeta na la source. Na lemba. Tobeti na la source, concert pesa ki nango bien, ba tobe ba. Na l'air moko boye. Concert ici tout luka président Zate. Papa Noël a Zate ça kena na ye. Surtout Gina kuta son di makutu te ngana uti mikele. Abina nga Gina ina nga sopi na uti mikele. Pisanga débarder wana. Nataka débarder mo. Après comment tu peux débarder wana na PC. La PC mais poison ça débarder wana. Libera. Moi puis olobané Zate pour so olobina e zalo kwa neti agolo ba non. Olongo Kuzana biso soute. Donc nazo soigner par relation. On soigner par relation. Ndonge wana izaki biso 3 na kanisi président Jossa donc Zara Nzonzi. Les places au Bimi pendant bien. Place de bango ba donc grâce à ma Jossa. Oui. Grâce à ma Jossa, on a pu savoir président. Vadio Mabenga, Vadio ye azalaki neti na titre azalaki ka neti arrangeur. Ya isifi. Na isifi. Tant vous avez groupe one. Avec arrangeur. Donc akoki ko beta na bisoté na podium. Tellement azalaki nécessaire ba manager ba pesi boule que abanda koyemba na sima ya rideau. Bobomba kai. Ba bomba ye selon ba manager no abebisa esthétique banini ayemba kaka na sima ba fe boule de sima rideau. Ça fait presque une semaine, donc depuis lundi, Papa Noël a tika Gibiso. Eh bien, tous continuer coller là, tous continuer, nazo continuer, qu'on invite bateau et baie baki au babeta na musique. Ouais, zaka neti patron na bango, zaka neti collègue na bango. La fois dernière, on a bengisa ki utamai, mais cette fois-ci, on a bengisi Bozi Boziana. Ouais, abeta na orchestre bamboula, à côté de la biso histoire. Mais la bengi si Bozi le kaka pona robete la biso histoire na yena Papa Noël te. La bengi epe pour tout ça la document moko historique. Au moins depuis Rumba et Kota na patrimoine immatériel à UNESCO. Bazo reprocher biso tozo exploiter vraiment Rumba ngo bien te. Il faut to beta histoire batu ba yeba ba document scientifique, ba document présent. Oh, il y a solo tikala, tant que mutanga d'informations, à Keimba la moko soit na vidéo, soit na écrit. Il y a un moni na rezoa, une série, il y a un musicien et belé, potobeta ma solo, il y a rumba pe histoire na bango. Ba maman batata bandeko, mbote na bino, bonsoir. Na yambi bongo na bisi bino lelo, Bozi Bozana, bonsoir Mbuta. Bonsoir Hippo, bonsoir. Bon hiver. Kitoko. Moi Mikolo. Mikolo l'équipe moi belé ouais. Yo comment qui on dirait? Bon, Nazara toujours en cheval. Hein? En cheval, Kin, Paris, Bruxelles. Nazo tambola. Pour nous, ça, nous il faut bouger. En tout cas, on doit le matin. Non, les sur l'embi. On l'a salade. Il y a des questions sur l'embate. Il y a des questions bunda. En tout cas, viens. La bien sur le lot, ta histoire. Ta histoire, na yo na zaiko. Mais avant tout kotawana, au moins Mikolo, ba matanga, c'est matanga, matanga, ouais. Et l'équipe, tout tu connais là, bon Michel Boibanda, quelques mois avant, tu les là qui, nani diato le coqui, mais n'est toujours le babo aussi quoi, tous en matanga mouné na Paris, Papa Noël, oh yo pour y bakaye, yo Papa Noël deni. Bon, Papa Noël, ngana yebiye, 69, 70. Opoza mwana muke. Na yepe mwana muke, pa période wana tozoko lukaka nzela obimela.
toyaki na groupe moko na yolo ya bana yolo esimbaki te na sens que tobeti concert mo eloko emonani mais sikoyo ntango ekomi kokabola kutu te eloko emonani sikoyo fo boluwe so instrument lisusu mbongo yango ekende kote ekenda eyebanaki mpe orchestre epanzani après tokomolukaluka nde ba 72 72 nde na azalaki na minzoto azalaki na minzoto te ba 72 nde nakomaki epai ya Papa Noël wana bambula nde nakomaki kuna epai Papa Noël na 72 quoi ba 72 ntango nakomi kuna toyaki bato ebele tosala test toyaki bato ebele na lere wana test ezalaki kaka baci magneto baci magneto moko wana soki oyembi akapela oyembi nzembo na yo oyembi nzembo bazi baenregistre yo toyaki ebele oyembi apres bango baotikala koyoka nde batikalaki koyoka babi tozonga lobi ntango tozongi lobi baponi ngai na garçon moko baponi biso de après toyembi lisusu après tozonga lisusu mokolo mosusu nde bagarde nga garçon wana nazwaki ete mais kuna na epai Papa Noël nakutaki Madilu système na Aimé Kiwakana bango nde nakutaki bango comme bachanteur kuna base bango wana bayika bango de nga ntango na ye baconfirme nga mais problème ezalaki batikalaki bina koyemba te mon répétal na yaka epuis barepa ntango wana ezalaki nango bango basi bakanga na bango banzembo barepetaka te en tout cas batikala komona barep te barep loba bato bayaka test bato so baye test bazoteste mais tozokobeta kaka baconcert tozokobeta kaka anga mpe nazali koya mais nazokobetaka marakasi obeta marakasi nayembaka te bango mpe bato bazali koyemba babelaka te mpo ozwa ata mo espace rien babelaka te lero wana bamalare ezalaka te babelaka te donc ti tobetaka bon nga nde naoya espérons ka jour mosusu na oyemba ti tobeta na la source nalemba tobeti na la source concert mpe ezalaki nango bien bato mpe bayaki na lere moko boye concert esili toluka président aza te Papa Noël aza te asa akenda na ye likonda mpe na kesi asa azwane mbongo na kesi ake na ye likonda eza te tosala ndeni lobi ke mwana oyebela obi ke pourtant boya bana mike beti mpenza pie mpenza beta pie banda la source bato bayebi terminus banda la source ti barumbu butu wana butu donc na beti na ke boulevard Lumumba tout droit na yo kokota nakoti triomphal nakoti sendwe moni nzela wana ya bokasa wana nzela ya bokasa oleki pont koti yango tina leki pont ti kabinda kabambar ba koti en tout cas na souffraka banda wana mpe
na bayar na ngana okende na supe te na ndenge na okende minzoto afaso toyebanaki na papa Noël ezalaki période wana alors na bambolo tikala afandaka mpe bakomba 6 mois une année en tout cas bambula ekozala 6 mois mais on doit croire quand même on okende tout le temps ah oui tout le temps ah na okoma tard retard kutu eza te parce que Papa Noël il le disait comment en tant qu'artiste Guillaume te côtoyait qui un peu quand même bon Papa Noël nazalaki mpenza ye azalaki patron oza na ntango kutu te ke opusana pembeni na ye mpo bosola rien loba ye azala na besoin na yo ozala mpe na besoin no te tellement mais sinon vraiment na passé babon moment na bambula na passé babon moment après wana na okende nzoto donc Aimé Madilou oyebana na bino bozali bana mike en fait Madilou toyebanaki na ye kala mais tozokoze te moni tozokoze te mais toyebanaki même Aimé quoi même Aimé toyebanaki mpo moto azobeta marakasi bango bazoyeba fo bayeba yo mais boyeba pire te toyeki bapire te na moment toyeki bapire te botikala mpe kobeta lisolo yango ya passage na yo na lisolo yango tobeta yango na kimokolo mpo ngai na Madilu tokóma kofanda balabala moko wana yolo na yolo ngai na kembe ye na makere alors bazwi ebele tokutana na Belgique tozokutana ebele tokutana tozosola trop tozosola comme quoi qu'il faut tosala featuring tosala featuring non ça peu bizarre période moko mpenza boye tokomaki mpenza près tosala mais producteur wana Sonima on dirait oyebi ke système alingaka alar trop problème alar yango ebetaka mwa mobulu nde tosala te mais mawa trop mista kenda mawa trop sinon tobeta masolo so tobeti masolo yango nga nazokoki koyembele nzembo moko boya ye ya bambula mais azakoyeba su nzembo yango te ebunga ye azoyeba yango su te mais bambula bimisaka mpe banzembo oyebani te bambula en tout cas nga na période wanga nazalaki wana batikali makambo studio esalemaki te nayebi te so basalaka me batikala mpe koyoka mpe banzembo te bon toyoka programme moko ebimi babi lobi na Grigny rendre déjà hommage en attendant l'obsèque officielle bato quartier na ye organiser moi soirée au bas intéressé consulter déjà que une soirée spéciale pour la Papa Noël et ça na Grigny demain place à Fandaki Mingi na Esika à Koufi donc les gens qui sont intéressés pour consulter bato ya ville wana ya quartier wana bayeba qu'est-ce qui va se passer réellement puisque tozwi penda badétail te alors vieux Benz lelo basuka koloba nini mpona liwana ye eloko na koloba ke oyebi ke Papa Noël azali vie na biso ya bwala aza vie na biso ya bwala banunu bobangi avie na biso biso tosanganaki na ba vieux sesquin molenga ye mpe mununu kuna nazopesa mbote vieux sesquin tosanganaki ba vieux sesquin bafils okamba moi équipe moko ya biso bato ya maidame bolobo tosanganaki tokende kotala vie ti na Grigny kuna tokende kotala ye vraiment bon eza nzela ya biso nyonso donc
moi ependa ya koloba trop eza te Eza te. epesika mpasi na mawa mais eza nzela biso Voilà. Merci mingi grand-père. En tout cas, pema na kimia. Alors, tu continuer émission Nabiso. Grand-père ngani tout ça document moko historique. Au moni rumba et kota na UNESCO, il fait ça là soutenir la histoire ya rumba. Yoza parmi bato a marqué Zaïko. Oye na Zaïko na 73, 73 Olongue na 75. ah, oui. 75, Ozongi lisusu na 77, Voilà. Tina 81, Olongo lisusu. Ah, Mais, et moi, on a quand même botika la peine de la famille. Zaïko. famille ouais Ouais, vous avez vraiment la famille. Vous avez bien, bah, problème est à la mingité. Après, tu as une histoire. Mais dans 73, au côté Zaïko, on a 10 ans. Là, on a 6e primaire. Là, on a débrouillé pour tout Kende Sikoyo. La première CO. premier c'est Mais, tu as une musique qui mingi to yeba imakambe bele. Yo ye na Zaïko ndengeni. Poko ta Zaïko, ozali na minzoto. ngai na minzoto Siko ye Zaïko ndengeni. ok nakoloba boye ngai ti nazalaki na minzoto tozalaki kotambola tozalaki bamista na evoloko na jina Zina boyebanaki déjà. toyebanaki déjà ngai na evoloko naza vie na ye ya quartier Aha, na yolo. na yolo toza même quartier ngai naza na fimi ye aza na wafania Aha. donc tozalaki mpenza Affinité ezalaki. bafinité ezalaki après balere moko bo mpe mona so aza na bachamp na ye bamia yo oyokisa nga bon tomeki kotravaille tozalaki mpe kotravaille après biso ngai baye komite bamite père Ah, bolongo ki. balomite père tolongwe kini tokei bumba après toke na mbandaka mais précisément na bikoro Ah, bikoro eza mboka mosusu. eza la province peka Ah. donc eza Ezalaki mwa ville. po baka ezaka Mais eza mboka moko. banlieue ya mbandaka ya mbandaka. etika babwende Aha. yango bikoro donc lac tumba Na lac Tumba. ke kuna nga sikoyo naotanga na internat ti après nazongi na ngai mbandaka pendant les vacances wana toza na ba 68 68 oza petit ya moke. naza peka petit ba 68 wana naza na deuxième CO. CO Aha. Mhm. deuxième CO pour sikoyo Ok, ne pas humanité. toyi na mbandaka yayi mbandaka après naoyebisa pere nazonga na nga kini Mhm. na 69 wana nazongi kini Mhm. ntango nazongi kini wana biso na balai déjà Oyebana. na evolo toyebanaka na biso déjà Waba na quartier. Yo ozalaki na matonge na yolo. nga nazalaki na matonge epa pere Ah, père ntango na matonge. Na bongolo wana. kano bakabwani na mere ake yolo Aha. Donc, comment biso ils epa na sont biso tofanda mingi maternel Côté ya mère. mais côté ya mère tozali côté ya mère nde nafandaki tro na yo après na ye ti ntango na ye bon tosali groupe moko ya bana yolo wana obeteloka mpo ezala mpena moto acomprendre ndenge obanda. tosali groupe moko ya bana yolo na groupe wana bana yolo tozalaki na bato oyo bayebani ezalaki noka jomali Ah, Jomali jomali na grand frère na ye Pierre Mongo Ah, Pierre Mongo. abetaki Franco Mongo. Franco Mongo
Alors tozalaki wana na basule baartiste bazalaki mwa ebele tozalaki wana après tobeti concert tozwaki mwa lar balaro il fallait qu'on doit sous un instrument après mbongo yango emonana po pierre ayaki lokwa mokolo na biso après donc notambola ti na bonotambola sikoyo ntango na bonotambola wana na periode wana na bonotambola nakei na groupe moko ya Dua ya Givano na Danila ntango bakaboni na sam on dirait basali groupe na bango Dua nakei kuna me yayeka neti bavie simbaki pena te nakena okuta kuna baartiste lokola Makoso Trident oyebaki après quoi après wana naye okende bambula okipa ya papa Noël après bambula naye okende minzoto ntango nakomi na minzoto wana sikoyo ntango nakomi na minzoto sikoyo nakomi kozala sikoyo na balai ntango oza na minzoto tozalaki na ye kala mais ntango nakomi na minzoto sikoyo mpe tokomi kozala na evoloko parce que mpo nazalaki na Xaveri nakozalaki na Xaveri bon nazalaki na Xaveri après tookutani mpe na Xaveri ya Saint Gabriel nga nazalaki na Xaveri ya Saint Joseph kuna tozalaki na DV Mwanda ayaki lokola chef na biso na nini après atiki ya Saint Joseph na ke sikoyo ya Saint Gabriel nde tozalaki na balai après tokoma okangama na lai tokokangama na lai sikoyo lai tokomelaki sikoyo na Shanghai epa na ye na Shanghai tozokomela ye wana epa na ye ekomaki lokola neti mwa nakobenga ngo nini retrouvaille bamasa bakutanaka wana après wana mpe momona na Gina tozala na Gina titi tozala ensemble après toyoko bango bazalaki bango siko bazalaki na champ na bango moko boye ifale basala badeba mbongo na mamale na édition molende nzontingi moko andeora zaiko sikoyo bafale batravaille yango bayemba na Gomos alaki chanteur na Stukas mais style ya Gomos na bango ezokobalana te moni Gomos alaki na beaucoup na style mpenza odemba moni balai bango balaki na bastyle fiesta en tout cas ezosimba te nde lai ntango wana azoya wana aye kopropose nga ayebisi nga ono towana nzonzingi moko boye tusa nzonzinga bazwi nga bayokisi nga bachamp yaki deux champs mamale na deba mbongo sango tokipe studio ba esalemi ntango esalemi bien mbala moko bakotisinga sikoyo na circuit na bango nazalaki mwa écart à l'écart mais nakomi mpenza sikoyo na kati ya circuit na bango sikoyo naya kokende nzoto toyokende poto ntango toke poto tokendeki poto na tosalaki 45 jours tokendeki na octobre octobre tozonga kini na novembre neti kaka sikoyo tozongi ntango tozongi ale
yebiga so uti poto fo utala babista bana mona bana mai ba mona venake yo uti mikili agona lero na 73 73 au beta fort ba forme écoute telle lero na forme uti ka poto déjà uti ka poto na ye utala lai Silai na zone na uti mikili yo uti na mikili uti mikili surtout jina kuda zone di makutu te na uti mikili abina nga jina ina nga sopi na uti mikili pisanga débarder wana nataka débarder après kamati pe débarder wana na PC na PC mais poison ça débarder wana libera moyen puis olobaneza ti pour so olobina ezalo kwa neti akoloba non olongo kuzana biso soute donc nazo soigner par relation soigner par relation après quelque temps quand neto yaka tokutanaka et puis nakomaki mpe kokende mpe na baconcert ya Zaïko. Nazomona sikoyo nakomaki kokende na baconcert ya Zaïko tozala na bango twana oyebani na bango tu alors bana bamosusu toyebanaki na bango déjà ntango nayaki na Xaveri boyebani na boule teke ya kobeta na Zaïko po biso sikoyo ndenge mizoto toyaki toza kozela instrument eya le temps tozela bainstrument nga sikoyo nakozala na lai na jina alors nazoyeba concert na bango nayebaki répertoire ya Zaïko nyonso nayeba tout donc bato lokola babimi bajosar boyebana déjà bimi toyebanaka déjà parce que bimi toyebanaka déjà ye mpe mwana bolobo ye te ye aza enfin aza mosakata mosakata babolia toyebanaka déjà bon en tout cas tozalaki bien toyebanaki déjà nayanaka mpe concert mais balere moko bomwa so na ye concert bango bakutinga okota te bakutinga et pourtant na baportier kando azalaki portier tozalaki ne mpe na Xaveri mais balere moko akokoti malere moko mpe aboya il faut payer anga mpe napaye te nangenaka na lar te nafanaka libanda nafanaka libanda ti bango sikoyo soki banobeta baosimbisanga ata mosusu basystème basystème so babeti chimboke vide kuti ta mosusu nini vide sikoyo fo balukanga sikoyo batindi mutu bakoti wala baye na porte bayebisi bango bakotinga ka ndenge wana jour mosusu naye otala lai naye otala lai wana sikoyo na palais wana sikoyo bango bakendaka Pointe Noire bakendaka Pointe Noire basango ekeyaki ya papa mama ya papa oyemba kufaka papa oyemba azongaka na avant bango baya kozonga après tout ça bamatanga mpe ezalaki juste na aveni Kasavubu na avant Jolu bakote matonge bandeli matonge te me ngambo ya Kasavubu kote Kasavubu matanga ezalaka wana après quand ndenge ezalaka après je me souviens nakotala la ayebisinga o est-ce que oko remplacer Gina parce que Gina aza te akendeki Kisangani Gina akendeki Kisangani mais ndenge nga nayebi te akendeki Kisangani tout ça est-ce que oko remplacer nga lobi non problème eza te mais il faut na kotuna sango père Bifalo otuna mpenza autorisation il faut nakende otuna sango eza kaka tosololi lelo tina pokwa lobi nango nake ti na paroisse na Saint-Joseph te
ya zalaki na oyo ya kitambo kota Ah, Saint-François d'Assise. Saint-François. Saint-François nake kuna nake ntango nakomi aza kosala mpe mese akoti kaka mese ti na zeli ntango mese esili ona oleka bosi osala nini awa tusa nga bi non pere na ye mpona solola landaka na biro toke na biro tant tokomi na biro problème nini nga nayebisi no misala nga basengi soki fo na remplace bango na remplace moninga moko tozalaki na ye mais avoyageaki awumeli yango basengi nga na remplace problème eza te mais na kamwe normalement jamais bamisien basenga autorisation vraiment problème eza te mais siko instrument na yo part na yo ya instrument ozali na droit na ba instrument part na ba instrument tosala nini nga bino wana tokotala yango kaka après mape yango wana ke ok zaiko ok nanga zaiko yango wana mpe lai mpe lai akenda na nga ka mbala moko na concert na bando mpe yemba direct sans ba répétition va répéta te posola mpe na dvt po kota non tosola na ba dvt tosola na mutu te kaka concert ezali na bando yemba mais siko baguitariste bamona ngo mystique papa yemba mavuela bamona yango normal po tozalaka na bango oza comprendre tozalaka na bango babimbi Jossard bango kutu baomona mystique parce que balero wana bango déjà bakomaki déjà en équipe na bango les quattro voilà il suffit ça là il suffit na kati ya zaiko les quattro déjà les quattro papa wemba mavuela Gina na evoloko tant Gina akei nga soki na yo remplace wana Jossard baza na bimineti groupe na bango wana bajossard baza na bimineti me na lere moko mpe baza bachambre mosusu oyo bayembaka mpe ensemble bayembaka mpe ensemble mais pas trop tendance esalami déjà tendance esalamaki bon après nakotisa iko après yoka après wana ntango na bandi wana tozalaka na lai nayaka kaka na ye mais jour mosusu réunion mpenza na maelika bon bateli balobi babi mais ndenge nini buzi bazoyemba mais position na ye tozoyeba te evoluka atelemi ayebiso bango bino boziro ayaki awa kaka mpo na koremplace Gina azoyede ka Gina aza na besoin kutu ya makambo bambongo na bino te aza na besoin eloko na bino te aoyede ka Gina nazoyeba su te so président Jossard obiaki mutu moko parce que lere wana chef on dirait ezalaki nazoyeba su te so chef ezalaki entre Pépé Feli ou bien Teddy ou bien nazoyeba su te zamangana te wana zamangana te mutu moko atelemaki ayebisi Gina akelibela te Gina akoya ye alobi comme non azoyemba na ye aza na besoin bofutaki te azoyemba wana evoloko ayebisi aodefendre ne kaka oyemba na ye na posa mbongo te en tout cas kokota mobimba mpena yango wana donc après réunion wana problème ezalaki su te ti kokota nanga mpe yango wana zaiko après wana ti na ba 75 premier nzembo osali na zaiko c'était quoi nzembo ya liboso nasali na zaiko ezalaki ya nzembo na nga te nzembo oyo oyembi na zaiko na studio ezalaki nzembo ya papa oyemba miyelele ntango wana isifi mpenza quoi donc yo bandi mpenza na ntango ya isifi non c'est enfin les quattro fêtes isifi na kati ya zaiko miyelele
là ezalaki soki Selika Maselika. Maselika ya Mavuela. Mavuela Liziba. Il y a Pepe Feli. Liziba ya Pepe Feli. Il y a Evoloko ezalaki Mondo. Ayo bandini na série wana. La première récemment na ngai yango wana. Après soki penza ezalika pona ba chant wana na ngana yebana te. Na ngana yebana te. Parce que nazalika na cœur. Ah si. Nazaliki na lead. Pour ça la lead solo rien. Après nani Pablo. Pablo osala neti nzeki neti nzonzing. Ah bandonge nzonzing. Osala neti nzonzing mais na kati ya Zaiko. Wana parce que wana Bimi Mavuela Papa Wemba te Bimi Josa nanga Bino 3 nanga n'était so Mavuela pa imbaki on dirait Mavuela pas ali bon nze moko wana kanga motema wana Bimi wana Bimi Papa Wemba pa imbaki wana sikoyo ndonge wana ezalaki biso 3 na kanisi président Josa donc ils ont entendu. Des places au Bimi pendant bien. Place de Bangouba. Donc, grâce à Majosa. Oui. Grâce à Majosa, on a pu s'embêter président. Non, Majosa, on a fait service, en fait. Mais oui, parce que Tika Kinga pe na sala balite. Normalement, on tika na sala lidité. Mais Tika na sala lit. Bon, bango bandimaki. Dans ça, si Pablo Sengaki, bango bandimi, bino, bozia sana. Na sali balidwa. Ko bima na ngai nde na bima. Moi na bozia bimi. Même na moi na abi yimba penda. Na moi na penda. Donc voilà, donc kokota na Zaiko ya moi. Au fanti makambo ça dans l'enregistrement et tout ça après na yo sala nzemo nanga sikoyo ndendeli yango ezalaki après yango za nzemo ya séparation ya kokende tant to bisali yango après séparation et salem séparation et salem parce que séparation yo au vivant ndenge nini e bandai pe ndenge ni ta moni kezoya séparation moyen oyeba kezoya ezalaki séparation et salmi selonga na mona séparation et salemi pour na yemoko DV monde dans le sens où ba mista ndenge bazalaki wana Evoloko Papa Wemba personnel Mavuela personnel bango déjà bazalaki déjà na ba producteur na ndenge na bango déjà na ba producteur na bango alors loi eko bima devait opesa loi comme quoi que bakoki jamais kobimisa banzembo na libanda il faut babimisa na édition Zaiko. Là, c'est une épaisseur que vous avez. En tout cas, vous avez des producteurs qui ont non, donc tellement de évolué, ça déjà voiture. Comment déjà tout ça. Tout. Bango bazali na kati ya likambo te. Likambo esalama kaka na Evoloko Papa Wemba na Mavuela. Bango 3. Siko ngai nga nazalaki nanga mpena na ntina te parce que nga nauti kokota Zaiko sika donc nazalaki nanga na problème te pour bien sûr nazalaki na producteur mais nazalaki nanga na ndendeli ebima une édition ndendeli ebimaki Moninga na Moninga édition Moninga mais nayebi te soki parion te fezalaka Moninga édition Moninga mais ntango ebimi
ezalaki en dehors ya zaiko ezalaki na kati édition zaiko te non ezalaki na kati ya édition wana nanu makambo zaiko nano asali na ye te baaplike te ezalaki bapériode kaka wana me nga nasi nasalaki après eopesa buzoba kokabwana esalemi yo aprenaki dislocation wapi naprenaki yango na bajournaux bamasta bayebisaki yo te non na lero wana ngai na bango tokutanaki te ezalaki kaka eloko moko entre papa wemba na mavuela na contre dv na mavuela papa wemba evoloko bango 3 contre décision bango ndele basololaki entre bango nga mpe nayebaki na nga te namoni kaka ke na bajournaux selero na journaux écrite oyeba yango sikoyo nga soki nazoloba en tout cas moto akoya liboso koluka nga nde place na okende pablo aye pablo mutaikozi pablo ntango ye aye tokende te na matonge wana aza na matonge aye mpena tokende siko nga nanga mpena nakokende ndenge wana te nalave nayebisi eke nalave zelanga ye pablo abi bona kosala tour nga nasisi kolave mbala moko evolokwa ye ngo ndenge histoire yango esalemaki oyebisaki ete ke pablo aye non nayebisaki ete ntango kaka ye evolokwa ye bon nakokalekele bango mpe mamema nga na zaiko tokoti kaka na kar tokenda wana maki mbala mo nazonga suka zaiko epanzani mawa tro mais siko ntango yo okendaka jina azongaka quand même jina aya koya biso ake na 73 aye kozonga na 74 yo oza na zaiko biso toza na zaiko omonaki ye na fikine tozobeta na fikine pendant vacances na jie moko boye tozobeta na litabemo ekonda sakade na zaiko bango kote oyo mpo ezalaka ndenge wana te bato babeta podium na bango après jina azoyeba ndenge asu te aoyeba nga su te la yayebisi alobi mene opesi biso mbote menene opesi bozi te naoyebi te bon toyebi te soki ezalaki tina ya solo akoyeba te toyebi te to abudaki komi aza moto abude ya libela après wana bon après wana wana problème na bi mpona jina après wana azongi zaiko te azongaki zaiko te azongaki zaiko na période wana te ye ozonga zaiko na 76 oui ntango wana bino mozopela na yoka lokole biso yoka lokole ye siko azongi zaiko bano ntango bokei kosala isifi wana na bule na bino elai mpena ke zaiko ekufa to boyi na bule nini en fait bozali base ya bule elai kaka ke ya isifi lokolo ezali te ke mpo zaiko ekufa te ezalaki kaka ke tokomi bapatron bokomi bapatron tokomi bapatron balare ya biso moko tivoi na sens wana zaiko badeprile na bango zaiko na zaiko batikalaki kaka bimi Josa Nambuta typique chanteur pop alors après ozwa lenga bazwi Kinga Kumu azalaki dans le groupe non bon Kumu lero wana Kumu yazali kobeta basse non alors beta abano yemba te mona na lero wana mpe en tout cas asalaki eloko moko na 75 wana ba 75 na bavers bafin baosala baelo banini bovivaka onde
Non, 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 te viva penza que... Mbata penza. Mbata penza. Bondimaki te. Te. Bato wana bakolamba. Mbata ya kusakana te. Mandoko yesu moto. Danger. Ah. Après, wana, biso ke yoka lokole. Biso pe Bino pe kuna bakobela te. te s'embrouiller entre Papa Wemba na Evoloko. Ekomaki bana yolo na bana ekomi ya bakati bana yolo na bana matonge ekomaki leadership problème so ezalaki na isifi ayaki problème ya vadio mabenga vadio ye azalaki neti na titre azalaki ka neti arrangeur ya isifi na isifi ntango ozalaki groupe wana ayaki arrangeur donc akoki kobeta na biso te na podium. Tellement azalaki nécessaire ba manager ba pesi boule que abana koyemba na sima ya rido. Ah bobomba kai. Ba bomba ye selon ba manager no abebisa esthétique banini ayemba kaka na sima ba fe boule te sima rido. Comme tu no ba Suzanela wana po biso to beta ba Suzanela rideau ezozala ezali basale mpena basale ya spectacle na nsima rideau wana ye sikoyo bazoyoka voi na ye bazoyoka voi na ye avant biso tobeta abetaka avant biso me na nsima bato bamonango ka misiki mutu mo ayembaka me bamonaka motango te sikoyo guerre ekokóma entre bana yolo na bana matonge. Il y a leadership entre Evoloko na Papa Wemba. Il y a danger. Et comment il y a la préparation. Mais bana yolo on a trouvé que bango bazali bana ba stratégie te. Mais bana matonge ba na stratégie. La stratégie ce qui Papa Wemba ye. Bango tout ba telemi, ma beaucoup tout ça. Mais bana yolo parti Mali, là ya oya na e ba faina ba pela bangote. Alors ba jalousie wana ba makamana et salemaki nde là siko tango kaka akomi na idée ya kubimisa vadio na public. Ah, zui décision bimisa e. Tango zui décision contre bino, contre volonté na bino. C'est ça. Neti biso ko ngana na mo à dire te. Bato na mot à dire kuna ezalaki ndambo vela pete ba manager wala ba manager ezalaki ba pesho wangongo ba deba mbongo ba losikia bato wana bangi na pouvoir makasi yo pesa buzo balingi vadio te surtout bana malemba embaka na bino ayema eza nzonzing eyaki isifi te eza isifi me nzonzing me bino mpe botyayeba biso oyemba te bavoila ya bino te biso te ayemba na bato mosusu mais côté nsima bino bashora bato wana ada na dada sikoyo ntango Evoloko décidé na vadio ya mata nde bino bolongwe bon eyokopesa ngo déjà ekomaki déjà ezokosimba su te na bamakambo ebele se pasaki wana eyosimba te bon kokabwana mpe yango wana ekokabwana nga nake na nga parce nga amana matonge nake na nga nalandi kaka kote na ngai nake na nga na baboyemba na mavwela tosali yoka lokole non esimbaki place forme nga na baforme bandenge wana esprit ya kolata bien bavwela nataka borno bakoma jin esprit ya kolata bene bandaki wana na yoka lokole voilà bamakambo mingi bandaki wana wana bino na zaiko en relation ndeni ntango komi na yoka lokole ntango komi na yoka lokole zaiko eza nango zaiko ebetaka kaka na bama elika bozala na relation bien bon vite fait tofinganaka te
so tomona ni tosolola na biso bien mais nga ti nayaki na yoka lokole nayika na souci ozonga nazongaka zaiko olelaka zaiko fort nalingaka zaiko fort nalingaki zaiko trop parce que c'est grâce à zaiko obima grâce à zaiko après mais po tozonga zaiko parce que na yoka lokole mpe embrouillement ekosalema mavwela bakangami bango bale na mbuta contre papa wemba parce que nga kutu déjà basi balongola ngai administrateur balongolaki orchestre te balongoli au kiti grade nakomi na musicien simple mpona makambo esalemaka boye makambo esalemaka comme quoi que moto ekomoka yo bamonaki papa wemba na lingwala esoki epa ya nganga moko boye et tout ça sikoyo oyebisa bokulu abi bon si eza ndenge tokende mpena place yango batango balobaki tokoti na kare ngai papa wemba aokumba mbuta mavwela na ngai tokoti na kare toketi kota yango balobaki kota lingwala ntango kozonga sikoyo tozongeli sikoyo nzela kabinda nzela kabinda sikoyo papa yemba azoloba na nzela alobi en tout cas solo mpena ya solo nga mpena nakendeki epai ya nganga tokokoma te bodaye te komba kodaye te mais tosala ta accident ndenge ezalaka tokomi kaka na coin ya kabinda wileri kabinda oyebi wileri kabinda azomona kar moso ewutaki wapi etuta biso ntango etuti biso pena sikoyo elobami mpenaki ya solo mpena akendeki après saloka topanzani te shoke yaki te saloka topanzani te ntango ngai na fai nanga na pale mais bambuta na mavwela bazonga na bango lisusu epai ya bazonga na bango na moloka epa papa ngai nayebaka te otibonga ayebisi ngai minanga mi ozali awa bamouvement esikuna baorepete banini barepete nabi baotika na otana ya boye nakokuta mpena mbuta mpena bayebisanga vis-à-vis d'ailleurs comme musicien simple vis-à-vis boy na tout droit dire un musicien simple à comprendre ngai musicien simple et puis ntango nangi na rôle makasi na bango surtout chant bazalaki moins par papa bazalaki moins na chant ouais mais timbuta mavwela moi ça va ouais donc yom tozalaki diriger chant wana non pas kodiriger mais nayaki parmi bakiti yo grade bakitinga grade bon nakei nayebisi papa yemba papa abina ngai tala kaka bon comme place mpe akokende ezalaki te nazaka wana mais sikoyo bakambo bango basalaka ngai nakozala susu na concerné te po bango bakonzinga nakomi musicien simple papa yemba bakoyo bakangi ye ntango akenda makala bakangi ake makala mais tozwaki contrat moko ya kolobeta na boma na bakongo mais sur normalement na pire esprit il fallait tozela na mista soki abimi bientôt annulé mais bambuta bango badeside ka fo tokende bokende sans ye tokei mpe ntango tozongi tofandi mwa moke papa yemba abimisi ye ntango abimisi ye
bon po tozokobeta ti tokobeta na 1 2 3 papa Mbappé abima ye mpe concert ntango aye concert basi balingelaka ye boule donc baadministrateur basi balingelaka ye boule ke aza boule. su te mbuta bango ka mbuta na mavola basi balingelaka ye boule tomata mpena na podium boye mpo toyemba papa yemba amata boye balingi kutu te naka na ikaka oza su te donc tala na miso ya bato bana matonge batomboki ti komangi neti sa bagare batomboki concert yango mpe ezalaka nango mpe su te papa yemba akei kokende papa yemba akei malamu akosala viva la musique bino botikali biso totikali oyebi lelo nelekaki ntango totikali bakamati kesi bapesi nga bapesi yo ozongeli grade ozongi administrateur bapesi nga kesi nasimi kesi mais kesi na lero ene ekotisa bambongo moko ya mike ya mike ntango kaka ekomi kokotisa bambongo ya ebele babotoli nga kesi tala baventure babotoli nga kesi bia te bato bakomosakana nalongwe nanga olongwe yoka lokole nalongwe nanga yoka lokole nalongwa ndenge nalongwe nanga yoka lokole nakomosala sikoyo badémarche mpo nazonga zaiko okonosala ngo ndeni ça c'est important grand frère démarche na ngai ezalaki ke nakende komonaka bimi parce que bimi ye mpena avec mutu na nakomona bimi bapablo ozali bien na pablo omona bango omoni bango explike bango na ina ntango namoni bango nazonga mais pasi esimbaka te babude bango babude bango te mais batedi bajosar tedi kutu te tedi ezalaki ka toujours pour nga dv bon circuit wana ezalaki mwa mpasi mpona koyeba motu nini nazoloba nini mais après dv aye kondima baye kondima babengisi yo baye kondima nanga c'est bon après mokete evolo mpe aye kozonga mais soki napeta histoire moko tovivra concert mo bobeta na zaiko ntango aye nayoka lokole ozosouvenir nango ezaka na palladium ouais nayebi concert mo tobeta parce que ebilo mo ekomaki ba deux concerts bakutisaka top music show na palladium pobeta na zaiko tobetaka nazoyebango zaiko salakeba wana ezalaki basprit ya mbuta baprovocation mbuta azalaki mpenza na baprovocation mpe ya sonable ayaki mpena pire mutu na nga ayaki pire mutu na nga de toute façon nga na bana mai nyonso tu tozalaka kaka na mavwela beaucoup il y a les gosses proches c'est les gosses que tout bâti toi qui va proche vraiment très proche nous on a vécu ça maintenant tu profiter et vous allez prochainement tu bêtis une première partie deuxième partie vous bêtez la personne de Ozomi Zaiko na na star et salami mutu moko aki important la deuxième partie à Zaiko na yo et ça yenga junior Yanks. balobelaki mpenza mingi te te balobelaki mingi te boyembi tro na ye ndenge yenga ouais parce que lenga yenga ye azalaki bazalaki musicien ya Teddy ayaki mutu atedi suka Teddy azwa koutilize ye Teddy azolinga likinga oyema likinga azolinga koyemba te likinga josar bango mpena bazolinga banzonzing te yango na mpe soki banzonzing bango baza tro te baza mpenza te baza na bango te banzonzing kaka biso balai balengilenga comprendre donc
ye bon bazo utiliser pour à la voix ya likinga bien likinga mais ce qu'on a tout d'ailleurs yena likinga ba vivre ndenge ni en tout cas batika ko coopérer batika ko ma masate mais ba ki na siège moko batika ko comme ba mistate likinga za olingete likinga olingete mais non parce que ye mutu wana ye oh mazoka ka ba tout yo ke na na yo a interpréter azo ko imiter ba voix na ye et tout ça et puis il le faisait bien azo yemba bien très bien on a l'air mo pe ça la confusion mon likinga akina voix aiguë mais ya ye zaki moi munene oyo ya yengi zaki susu aiguë susu makasi différence ya ngwana vraiment mais il a continué dans le studio na Zaiko Zonzing c'est un boneti Missolina te Missolina ndayemba te Missolina ka été il y a ma version belé et la version belé la version belé na yebi ke Missolina ndayemba na likinga ke Musa neti Belinda demande Belinda motema pasi mandeko na beleli wana yenga c'était Zaiko ça bon et ça dans Zonzing Zonzing ils ont banzé ma tedi c'est nje pour la neti dis ma tedi ça c'est bongo bouger et beta Zaiko te te wana zaki Zonzing et beta na Zaiko te te ça va succès na moi na Zaiko senga ngo tu vois senga ba beta ngote Zaiko ya mystique en tout cas en tout cas ya benze merci mingi non merci d'abord zo kendeki on zonga peut-être d'ici janvier déjà aux alentours. D'accord, merci. Donc ça, une série d'émissions. C'est toute étape à retourner à Zaiko. C'était encore chaud. Langa Star. Et le coin là, pour ça, la boutique là, vous voyez, bah dégâts la côté. Langa Star, c'était trop fort. Trop fort. Mais pour ça, il y a une négligence. Et sous Kopanza. Voilà, tu as une histoire, on a pu voir, Tina, il y a séparation. Merci beaucoup. L'histoire est longue. En tout cas, Yabens, merci beaucoup. Merci. Merci, merci. Donc, on se retrouve la prochaine fois. Merci à toi, Christian Mbamou, pour la réalisation et la caméra. Je profite pour saluer la présence de Ali Bokuma, qui est dans nos installations. On ne vit pas notre ami Binda également, qui est au studio en ce moment. Sonny Moukanda était à l'assistance de Christian. Roger Kabea était à la coordination. Je salue également Coco Chango Mbotena Mingi, grand-père Aleka Gilelo, à Betelebisoli Solo à Zaiko, Tokozong la deuxième partie à Zaiko, pour tous à la barchib, sur le passage na bango na orchestre Oyo Balekaki. Donc je vous rappelle que nous sommes toujours éprouvés, nous sommes en deuil de Papa Noël qui est décédé lundi dernier. En attendant des obsèques officielles, nous entendons, je pense qu'il y aura des choses qui vont s'organiser. En attendant, il y a quand même une manifestation demain à Grigny, la ville où il est resté très longtemps. Merci de m'avoir suivi et on se fixe rendez-vous très bientôt. En tout cas, papa, non, on va remercier Magaka, on va remercier tout d'abord Elite Média France, on va remercier Bino, l'organisation, surtout, merci, et puis on va remercier Fizo Kamba, on va remercier Sipi Lumande, production, on va remercier JP Loboko, Naelis Musique, Naba Oyo, Natangi Kombote. Donc, merci, grand-père. Merci à vous de m'avoir suivi. Bac à la fois, on t'oublie pas du côté d'Iman. Bac à la fois, éloge. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. Et à très bientôt. Bonsoir.